Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle Oyo Bokoyamba, émission Nabino, Global Sport, il y a l'élo, donc, et l'équipe, moi, Mikolo Mingi, tout sali, puis tout pessi vraiment, l'actualité, té, na makambo etali vraiment sport, donc, quand on est Sarabino que TV, et ça la vraiment radio té. Donc, biso, awande to lobara mingi que Global Télévision ils a chaîne moko promotionnelle, donc tout ça la promo, il y a des artistes et puis il y a des sportifs et puis tout le rapé politique et puis socio culturel. Donc voilà nde musala oyo esalemaka awa na chaîne oyo to bengi Global Télévision Moscou. Donc voilà lelo ce qui toye sous na Global Sport ils a po tozwa et puis tokozala en ligne na téléphone na ndeko moko pe azali sportif à banda carrière na ye Kinshasa. Donc azape aroye bana na sport mingi wa bengi ya lutte obiso to benga mingi catch. Mais catch tout na catch traditionnel et puis to na catch pe professionnel. Donc voilà, catch traditionnel eza oyo ba vena biso edi ba sala riding we moto na ngenge mais yesu ko pratika pe moi catch wana donc yango moni lelo tokozwa na téléphone ako se présenter tokoyoka ye masolo nini oye azanango ya kopesa na baimboka nyonso ya de partout oyo bakolanda ye na limemia nyonso et puis pe azana message moko oyo ya fumuki mbangu prophète ya baini. Voilà quoi, donc avant vraiment to bandaka nde na pesi titre ya masolo na biso oyo to solo lelo nande kwa kobenga biso donc na kopesa d'abord mbote na batu nyonso tout oyo bazala wana vraiment pour na ko soutenir émission oyo. Donc voilà, et puis na batu tout ba mettre nyonso tout ba soutenaka Global Sport. Donc na Global Sport to lobelaka makambo tout etali ba sportif, donc to pesi pe ba sportif nyonso tout ya monde entier ba mbote ebele parce que bozala wana vraiment pour na soutenir biso. Donc biso toza wana tozo mettre na Moscou, donc to mettre na Moscou na capitale ya Russie. Donc voilà, donc ngai ezali bongo ndeko na bino Trésor Kachina nde a présentaka ba émission nyo surtout. Donc biso tozali polyvalent, donc tozoka politique, tozoka sportif, tozui divertissement nyo surtout o eleka awanga moko pe na présentango parce que tozana ba concept ebele, tozaka na concept moko te to kanga maka na politique non, tozoka vraiment ba branche nyo surtout ba conseil pe tokotaka. Donc voilà na pesi ba mbote na batu nyo surtout oyo ba soutenaka toujours émission na bino ou global Global Sport. Donc voilà, merci beaucoup. Sans plus tarder déjà na rolukana kota na meka kokotisa déjà na meko kotisa invité nanga ou azali en ligne, donc na meka kokotisa ye, donc tokoyoka ye ensemble ouais bon tolingaki to ebisa yo déjà que oza déjà en direct na émission na biso Global Sport. Donc ba imboka de partout, ba internet nyonso tout ya monde entier, ba sportif nyonso tout ya monde entier bazolanda yo. Donc okoki ko se présenter d'abord baye bayo soko zali nani et puis to développer masolo na biso toza nango na yo toleka. Merci na ningo pesinga maloba pour na se présenter comme on a notre commando Sankele Wabo la catcher la salle catch na Kinshasa na tamu ya mbogo bele boti siko na zone Europe na zo continuer kaka ya wana. Donc na za posala continuer yango tango kile bosala lokola elingi susute pona ngai na tiki yango me timo kile dingina sala yango na continuer kaka kosala yango. Ok, maître commando, donc ozobenga biso depuis wapi oza na mboka nini? Bon, là ozobenga bino la Allemagne na Berlin. Donc na vali na Berlin mingi, donc la salle rappel sport na nga wana zo continuer yango tilelo. Siko na posa siko na banda kopesa bana
ekoli quoi. Ok, tokokoma côté wana mais tokoki koyeba soki obanda sport na yo ya lit oyo babengi catch obanda yango na ane nini tokoki koyeba? Très bon, sport bien catch kaka nalo. Bon, so tobi to sport avant na sala lit na sala ka sport mususu. Bon, okoki oyebisa biso kaka toloba début ya carrière na yo hein, sportif donc en général. Nanga bo na 76 na bane ko la bashit. On beta bashit bon, tu vois la club na biso na pa na biso. Bon, club ango siko maître ya munene ya zalaka kovana na lemba maître mapasa. Bon, ba élève na yo siko bango bazoka biso bazako former biso. Na bane 77 à 78 de 77 à 78 la bane boxer na club club kake donc club kake ya maître oya barumbu oya barumbu kake ya barumbu kake ya matete ya matete ok ya maître chéri ok ba élève na yende zaki cap mbidi yende siko muta bana ko former biso na bane 78 on a formé la boxe. Puis la 78 voilà pas la fin. Vemoko ya kachera utaka matagi ve kotakoli avec la kin. Asa la club elite tombe na biso nous va 79 la bali ko la elite. Donc Obandi donc si je comprends bien Obandi carrière na yo ya elite na 79. Carrière na elite na bali na 79. Voilà. Bandao la 79 qui bon na je protocole tanga zoni ba Congo to changer de comme la club à mettre Chama bon pas mettre Chama ti to continuer carrière ti to obi ba kache mettre Chama o Angola mettre Chama Angola bon ye bien ta formation na kini quoi Angola kota ki Angola pour que fongola catch na Angola li soko Hollanda émission mettre Chama so zo biso donc mbote mingi po asali nga pona zala lelo bato bamona ngai nga pena sala bana donc yango kaka donc tozo continuer carrière kwa pona courage ya maître Chama soki nazo saluer en passant donc makasi ezalaka kati lelo quoi. Donc voilà en tout cas tomoni koza na carrière moko vraiment un peu moulai mais soki tobi namoni déjà nayebi ke na régie déjà soko ko balancer les biso déjà quelques images ya commando. Déjà moi quelques combats naé ou asa bunda déjà depuis kala donc est-ce que Oliver peut déjà ba combat professionnel à catch on a ami qui la poto Oliver club donc na sala mazaro sala la club mo na sali pas ba une année 2 ans après na mo to koma ki ko sala so manager mo to na koma ko former la petit balma na former bango pe ba catcher ba bima ba bazanzela na bango bakenda po ezali privé quoi bon la minute siko ndoko anga moko siko na licence donc nazo sala ngo siko ya ngai moko donc na bandi yango déjà bon na ouverture nango nazo kanisa ke donc bakatcher fo baya bauta côté na côté baya awa po na to sala ouverture quoi on a formé déjà ba petit bazo kende bien. Ah ok, question na biso pe mususu ezalaki est-ce que ozo penser pe na jeunesse congolaise oso sali jamwe loko moko na mboka pona makambo etali pe sport surtout pena pour na Europe on a ok na 30 ans après donc calamité na pour 30 ans en Europe donc la passé carrière na trop de na yekoli pe belé awa donc siko ya mwana siko funa ki relaxa ngona kin donc na kin pe na club à lutte nazo formé la petite elite bon bakola na elite so bakola na elite après na coach ça va na MMA so bakoti na MMA la l'action MMA ndio so après tout ça la compagnie ya nini ya sécurité quoi. Donc tolobaki ozana ba projet mo ebele pour la jeunesse congolaise. Bon naza ba projet mo ebele pour la jeunesse congolaise pour eza moment na ngai quoi pour nazo ki révélation ya Kimbangu avec ça donc donc tant on a koki pona sala na za pena ba message na ye donc na kopesa soki masolo na ngai bandi na Kinshasa na message munene ya mfumu Kimbangu donc mvuluzi na minito azo sala kati na ngai mtu apesa ngaba mayele o na ba makasi o azo sala
na oyo na kopesa mpona bana mpona koenseigner mpona mpe na posa nsima na ngai bana oyo bakolanda na nsima na ngai fo batanga nguluzi kimbangu soki azalaki nani soki donc histoire ya kimbangu nde eza na kati ya masolo na ngai mpo na minute oyo nakosala na inspiration ya kimbangu naza mpe na inspiration na ye ebele na kosala donc nazosalaka ntango ekokise na bandi mais nani mpena noki nakomi mpena na pote mpo bato bamona bayeba mais masolo eza déjà na ligne. Sikoyo, donc voilà, donc Baimboka Bazolanda yo, très cher internaute, Tozana, maître commando ou alitaire, donc Yende Tozana na téléphone, Tozon Mekamwa ko solo là, ma solo et belé à révélation, oh pas zanango pour na spiritualité au Italie, Baimboka ba noir, hein, ba indo. Donc voilà, Tozana na téléphone, Tozo meka ko solo là ensemble na ye. Mais ndeko commando, to ebite message ni nyango oyo kozana ngo ya kopesa jeunesse congolaise nyonso tout oyo bazo zela yo na Congo na minute oyo okoyebisa bango nini? Bon, bazo yebisa bango jeunesse congolaise biso to koli to bungaki mingi histoire na biso ya bonkoko na biso. Bamindele oyo nazala na bango bayebisaki ngai mpena biso mpo tozala malamu fo koreconnaitre d'abord nani prophète na biso mpe kozonga na culture na biso wana mona tokoki kombatre na bango bango mpe bakoki koya mpa na biso mais ti toza kaka kovivre na nsima na bango kosambela nzambe oyo ya bango donc bakozalaka likolo na biso toujours wana siko biso toza kobima kimbangu azopesa biso ya message mpo tokabula yango mpa ya bana génération ezoya eyeba kimbangu azalaki nani kimbangu akufaki mpona nini asalaki 30 ans na prison mpona nini eloko tozobosana tomitunaka te tozokota na bamusée ya communication awa bamindele baopesa baolakisa histoire ya kimbangu vérité mais biso moko banoir tozokoignore yango tokozala bien ndenge nini mpo banda 1885 bakabula bamboka na biso balakisa biso nzambe tokosambela ti lelo nzambe tosambela asali nini mpona biso. Voilà. Ok, mais siko message na yo projet message na yo eza capté donc tokoyeba siko ba projet d'avenir na yo ezali nini bana mboka bazoyoka yo? Bon, ba projet d'avenir na ngai ezali bon ndenge nazawa donc ndenge nakendaki kine nazo formé ya petit bon ndenge naformé bango nazo kosenga kaka na mvuluzi nayebi keti mvuluzi apesi nga ta nango ekoki donc mvuluzi akokokisa makambo na nga nyonso naza na mposa nasala école de formation mpo tovivre mpenza ti tokenda ti na bamérique toparticipe a baplace ebele ti na mexique banini natamboli mingi mpo na kati nake mona tomonaka na amérique ke bavrai katiere bomonaka likolo babimaka na université ozomona soki otangi na université okobima katiere moko donc mokili mobima koyeba yo mpe ozala mbongo ozala soki otangi na université tokende okota mpo tozalaka na Charolais amekaki akende na state basenga ye 450 000 $. Po abimaki na université kuna te 450 000 $ wana sikoyo nani akopesa ye po tomona Charolais na kati ya nini ya state yango moye ezalaki te sino tozalaki mpe na projet mpena ya state bamona biso mais donc tolobake na mayele oyo ozwi libanda olingi mpe oinstaure yango na Congo mwa université oyo etali makambo ya catch donc bakatiere bakoma obima na mwa structure moko boye yango wana ide na oyo yanga ezala na université te oyo yanga ezali nasala école primaire na école secondaire école secondaire ezala yango na obimisa sportif na ngai na ndenge ekozala mwana oyo aza mayele akontinue na université donc club na biso na ndenge tokozala yango tokofutela bauniversité na ye donc soki aya mayele topusi ye mayele na ye akosala na compagnie ya sécurité po azwa mbongo na ye oyo akofuta université na ye mais akobimela na ekole na biso donc ekole na biso mpe nazo kolinga mpe donc naa na mwana na ngai ya mwasi azosala pédagogique kala mingi te azosisa université donc ye nde tokosala su mwa école mpe bana bayekolaka allemand quoi en plus mpe donc bahandicapé mpe fo bazwa formation donc nasalaka mpe ok namoni vraiment oza na baprojet ebele mais namekaki kolandela mpe mwa makambo nao namoni
ozo apprendre pe ba handicapé kobeta basket. Et ça peut l'un de projets ça non pour les Congolais. Bon oui, projet non déjà ma casse pour biso de négligeable handicapé. Mais en Europe tout le monde ba mon sous la CPA abota les handicapés pas sur la rebelle. Vous comprenez? Ba mon sous la Europe ça abota handicapé c'est pas li azo mbongo no azana mbongo. Donc bazo ba négligeable handicapé te biso de négligeable handicapé. Mais on sont ngani na ye awa na ye ko li tellement na vandi na ba mbele trop. Bon, exemple la place dans la te awa on se fait ko la mo awa to ko la sakuna handicapé na biso bazala to négligeable bango mais la projet on nga azala ngo handicapé no na parler na ye ala car na ye handicapé ala vélo handicapé moteur abeta basket na ye basket et foot na ye na ville na ye azala posa voyager partout dans le monde avec ndeti mutonyo so. Ok, en tout cas, Toyoki vraiment lobby au Kokai Koloba. Bon, on a habité. Est-ce que on a un message à part ma question on a na questionné yo. Ce qu'on a un message bref, au Koki pèse un message na yo. Ba imboka de partout, il y a monde entier. Ba kolanda yo, nalimemia nyoso tout. Bon, message na nga pende zali. Na monde entier to zali, ba monde nyoso congolais zali. C'est l'idée dans la commune ya tozala na Kinshasa ba diaspora o bazali banda ba tozala kati to ko se organiser pour la handicapé na ba commune tout on est capable ya ko entraîner commune sur la Congo ya 8 ans ko entraîner bango basket soko ba yeba to ça la compétition soko simbi na ngala déjà zalaka na Congo Brazzaville soko zate to sala sur la Congo Brazzaville. Ce qui est français, donc, tu vois, la peine à carte Afrique, la compétition africaine, la basketball, la handicapé, Bekamaka. Voilà. Ok, en tout cas, au petit message, on a évité ce qui, mot de la fin, on a la nini, poto bouclé, to chité. Mot de la fin, on a ezali, nazoko, senga pa mvuluzi, ape sanga makasi. La boania, na ko sala ba projet, na ngala zala yango, pona ko ede, bana oyo ya bilaka. Nena za mwana bilaka na kati ya maluba ya mvuluzi oyo alobaki ke bana babima bayekola bazonga balakisa bana na bango balakisa bandeko na bango yango sikoyo naza na kati wana nasali nakomi na ntango mvuluzi mpe alakisi nga ndenge nakosala azopesanga mpe mayele na nzela nini nakokolanda mpo nameka kosauve bato baza na mbongo te bana oyo bazokoka kovivre te na Congo na kati ya Kinshasa surtout donc tomeka kofaire sortir bango mais on aura un peu de regards diminué quoi. La commune nous sommes s'organiser bien, tu vas préparer pour les jeunes, donc tu vas faire la paix sport, on peut te développer, on peut partir à Kinshasa. Vous voyez là? Bon, si on a un projet, mais on a un bandango. On a aussi un bandango, on a aussi un monde mobile, surtout pour les handicapés. Surtout pour les handicapés. Donc, on a la force pour les handicapés, on a la paix, on a les handicapés. Voilà. Donc, on est déjà bango, tout le monde a bango valeur, mais là, on a pour ça, ça bango valeur. Donc, on a comme vous, à Tini Moussa, on a au sala pour naïe, Yangwana, il y a sur la banne, dans la femme veuve, donc, dans le monde, donc, mais tout cela, l'avocat, on a mis ça, Miké, Zalawana, tout ce qui n'a pas ba offre donc la corridor baso ba kufuna mibali bana bazanga ba parents donc naza prêt pour la corridor bango na kopesa bango mbongo te na kopesa bango mayele po mi ko mbongo na bango lobi bango moko. Ok, en tout cas mais ok, en tout cas loba mbongo na kopesa bango te mais po mayele na mayele ya kopesa bango po bazwa mbongo bako sans sortir ndenge biso ni sans sortir. Ok. Ok, merci koyo. Bana monde entier tout bayokio. Je pense que bayokio donc voilà. Mais toko banda ko sala soko za na message européen en tout cas biso Global Télévision Moscou to zawana poto aider yo poto panza to panza ça. Message moko na pesa na papa nga moko ya mvuluzi mwana mvuluzi papa mafolo na ve Jaco. Donc le bayoka message na ngai pona bayoka ndenge to ko sa lobi po to enseigner bana nini histoire ya mvuluzi to bake
mvuluzi asalaka nini po mvuluzi bakangaka ye mvuluzi aza nani bon yango ezozanga biso po toyeba bo nazozanga nalandaka papa mafono nazwaka mwa mayele mingi mpa na ye bon nafe développe ngai mpe yango soki naposa na continue nakoma pelendo na bato na histoire ya kimbangu bien natangi yango mwa ndambu na bamusée ya communication mais histoire vrai babomba bahistoire mosusu boba oyo bayebi bahistoire bakoki kolakisa mpo biso to bana koyekola yango mpo to aseni yango bani bazoya po tokokontinue kaka kovivaka boye te po tovivre erope awa toza baderne etre awa na kati ya erope awa ntango mondele azotala bango nani bayali yo bazotia kutu na nsima bazozala na valeur te mais bazovivre mpo na biso sans biso bakovivre te biso sikoyo bapesi biso croyance biso tozomona ke okepa paster asambela yo ya poto mais ye moko azoyebake soki ayo na kongo azwa mbongo ebele koleka yo soko ye poto mais ya okende pa paster te si Ok, voilà, monsieur Commando, notre mission vraiment doit atteindre déjà vers la fin, mais on sera toujours là. La porte est ouverte pour vous, donc beaucoup benga na moment tout ce qu'on a posa au passé, au pesa message na yo na makambo etali vuluzi ya bandombe biso to kozala wana toujours pour na ko fongoler la porte pour message na yo ezala vraiment capté. Bon, nazosenga na peuple na biso to mena kotanga histoire ya mvuluzi to mena mvuluzi akufaki mpona nini asalaki 30 ans plus asalaki nini ozomona biso tomonaka ke jésus moto akufela biso mais soki olandi ndako jésus akufaka na place alekaka eza distance na biso mais soki olandi mvuluzi okomona mvuluzi afandaka awa akufela awa donc asalaka bamiracle ne awa ozomona donc tolinga totanga yango bahistorie na biso mpe balinga batangisa histoire ya kimbangu mpo tomeka kodevelope lobi lelo so bachinois badevelope mpo bandima buda na bango chinois so bandima bakretien mbele lelo baza nde baza te me bandima buda lotani lelo nde badevelope ntango biso tozalaki na europe na ba 91 natanga livre moko boye balobaka ke na l'an 2000 afrique ekodevelope nzela moko na europe mais tomoni sikoyo afrique ekodevelope nzela moko na asie pardon mais sikoyo tomoni na l'an 2000 asie développé afrique sikoyo ekiti mpona nini mpo toza na koyeba te toza na croyance ozozela okende na paradis mais paradis yango yango batili bino na congo ozoba te promise balakisa biso yangana congo oyo ezolisa mokili mobimba congo eza moteur ya mokili soki nzambe abomi congo lelo biloko nyonso ya congo ebomi mokili mpe ekufi nango mais biso moko toza koyeba te yango siko fo tozongela culture na biso na bokoko na biso mpona lobi tomeka kosansorti tokóma mpele bagrande puissance na monde kua mpo bakolanda biso mpo babilo nyonso eza mpa na biso yango sikoyo bansenement ebandi malembe donc ngai mwana oyo nyonso aza na nsima na ngai fo atanga mvuluzi fayeba mvuluzi fayeba korespecte culture fayeba ndenge ya vivre na culture na biso ndenge tovivaka nasali mpe nini groupe moko ya théâtre groupe wana ozalaka mpona histoire na biso baindo ozomona yango sikoyo nabeti mbela mo nasali mwa banzembu na ngai nasikoyo nasali mpe groupe ya nini ya mbunda ya culturel donc ya mbunda donc naa bamessage ya mbangu na banzembu ya mbunda yango nabeleli sikoyo nabeleli na mokili mobimba donc mwa nzembu yango ezali donc nakoyembaka mokepo mokili eyoka donc nzela ya kimbangu yango tokolanda nzela ya kimbangu yango tokolanda nzela ya mvuluzi nzela ya bilaka nzela ya mvuluzi nzela ya bilaka bilaka tokangola afrika ye baimbe tolongwa na boumbu basuki kaka bapoza molai boya banzembe ebele mpona kimbangu mpona mvuluzi bamamaki pavita bango nyonso tokembela bango tosalela bango tondimela bango omona tokozala développe lobi. Merci beaucoup. Okoki kopesa bambote na ona nani na banani bao baolanda osikoyo. Napesi mbote liboso na maître Gide Baba capitaine. Après napesi mbote na maître Golfe di Bombe na Suisse. Nazolisi Nzurbano diangenda na kati ya Rwanda. Bosani maître Chama Chama. Maître Chama le grand maître asali biso tozala. Maître Chama Chama. Maître Chama Chama donc
grande puissance donc batambuta donc fumuvata donc nyama ok merci beaucoup je pense que nga na oyo tosisi wana po na boucler siko émission nanga ensemble na baimboka o bazolanda nga en tout cas tosengi yo merci mingi ndenge ozwaki temps na yo ya kozwa pe ya kosolola makambo oyo tokaki koloba merci tokutana prochainement tokobenga yo prochainement po to développer lisusu masolo na biso makambo etali toujours to continuer masolo to ba message ze bele surtout la mvulu ze bele et là la posa bana ba yo pour biso to kolisa mayele to basolo mvulu za nani akufeli asali 30 ans na peso pour la nini criminel mvulu za salaki ele mato ba yango ok seigneur on peut pas bana ba yango. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec vous. Donc, on a retrouvé yo na téléphone to panzali susu to ba ndenge nini to ko pesa ba message o etali makambo sali vuluzi ya bandombe. Merci beaucoup Maître Commando. Ok, merci. Message moi la bossa laki. MMA. Donc vous appelez sur ma casse na ba yele ya kosala ya koyekola nyonso na MMA na yebi yango donc nazozela sikoyo nazwa licence ya instructeur ozokosala zwi licence ya instructeur donc naa capable donc ya koentraîne bapolice na biso basoda na biso na bato ya sécurité bakosala sécurité ya ngai po foyeba ndenge nakokanga motu ndenge nakoneutralize motu ndenge nakosala soki asala mokonzi na ye balingi basala mokonzi na ye mabe ndenge akoaleve mokonzi na ye mpo aleka bakimisa ye ndenge akokanga motu atie kaka ndenge ako minduki ya pembeni na yo ndenge kolongola ngo mbele ya pembeni na yo ndenge kolongola ngo donc nyonso wana donc mayele wana ye poli awa mpona kolakisa bana mboka po bapolisi basoda na biso donc ntango osakani mpena tie munduki pembeni baneutralize yo na maboko yango wana kora mutu na olakisa ye kora mutu so osali aza neutralize po yango na ye koyekolao eza histoire ya baisraélien babengo antitero nayebi yango donc nazoningi napanza yango na congo baya basoda bapolice beleve na ngai oyo bakosalela nga sécurité bakosalela nga na kompagnie ya sécurité fo baye basport wana en plus mpe basport nyonso naolinga ndenge eza ke box karate donc judo nini oreke bazwaka bandambu wana kosangisa nga nyonso napesi yango na MMA oyo akozala spécialiste ya liste azokende bakomba lite akozala danse na karate ake bakomba karate mais asali MMA nyonso asali na kati. Ok, merci beaucoup. Donc, ok, merci beaucoup. Donc, là, na téléphone, na biso depuis Berlin. Donc, depuis Berlin, Maître Commando. Donc, voilà, a expliqué. Oyo akokai ko expliquer bino moko boyo qui est na téléphone. Yaza mutu moko ya ko soutenir. Toujours les là yo mutu za na projet. Yo mutu za na bambongo na yo. Soutenir projet à Bongo parce qu'il y a un projet d'orphelinat, il y a un projet homme de vieillard, il y a un projet à aider les veuves, les orphelins, donc il y a un soutenir. Donc maman au la émission Oyo, en tout cas partager l'émission Oyo et puis contacter Bisso Global Télévision Moscou, tu peux ça au contact. Il y a un déco autre sur là qui n'a pas combo un Maître Commando à un projet munene à sali 30 ans na poto a un message pe les sous ya volozi donc à kendaki ndenge kimbango alobaki kende na pot na mboka mopaya zwa maila ya mondele kitana ngona mboka o servir mboka na donc eza l'un de messages oyo kimbango apesaki yango wana ndeko na biso pe ameki ko concrétiser yango donc yango wana to pesa vraiment maboko en tout cas to tient poids donc ngai na chaîne nanga tu es vraiment la bienvenue donc ba message na onyo surtout benganga okokota en ligne so oza na message bref pour la spiritualité surtout pour la bayindo benga biso tokolo panza yango na bayimboka nyonso tout parce que chaîne oyo
tous en abonné déjà belé donc voilà tout ce qui nous merci beaucoup tout bazar qui vraiment attentif to kopesa lisusu to kobeta lisusu mbela makasi et puis c'était mingi na bato bazana posa plus vous contacter maître commando vous contacter biso to kozala wana to kopesa no numéro na e beaucoup solo la zana ba projet énorme donc yoka qui en tout cas ba projet wana eko aider vraiment jeunesse congolaise vraiment makasi mingi donc voilà biso émission na biso global sport lelo to komi déjà na fin donc na habité loni na koloba lisusu oyo tout et c'est l'Obama qui est l'Obami donc botikala toujours connecté na Global Télévision Moscou bo liker ma vidéo et puis bo partager et puis commenter et ça la biso vraiment vrai bien donc voilà na komi derrière na suka pour na chiter na mabanga comme d'habitude bateau vraiment ba soutenir na biso donc on a pesi ka mbote na Marcel Kachina depuis Bordeaux na pesi mbote na Joli Golba depuis Canada Ali le prof depuis South Africa la famille tout et puis sans oublier Alpha Wakumpala star depuis Belgique et puis Debaïcha donc Mouta tu peux choper ba moté Kotozali na famille tout donc même moral quoi donc voilà oyo nga na ko kolba ngwana bana Moscou mobimba na pesi no mbote Alvin de Moscou pasi mabi Azmak Motuna Mbindo Serge donc na pesi pe Mobutu Sedek Papi Coiffe Zola donc Maestro Bukasa bino tout bozaki toujours wana pour tout le monde avoir un message quoi. Merci beaucoup. OK, on se retrouve prochainement dans l'édition de Bye. Check.